Suivez sur Bomoko Yamboka. 100% comédie. 100% comédie. Avec Cédric Iliane. 100% comédie. Avec votre humble servante Marcia Mwaka. Vous ne serez jamais déçus. 100% yango, 100% comédie. Bolula Koseka. Avec votre humble servante Marcia Mwaka. Koseka na koseka ya boyezala te. Cédric Iliane. Koseka na koseka bokomona ba comédie na bino tout. 100% comédie. Yo muto lukaka koseka, koseka za place mususu te. Vous allez rire comme jamais. Vous serez jamais déçus partout dans le monde entier. 100% comédie. Yabomoko Yamboka. À suivre. Les belles hommes comme on va gigoro pour fan d'ara pour bengara bassi na poto tindelanga boy. Pe a convaincanga c'est di bombo maté. Net comme motangelingana. Gala na kanda batu baboma baje. Nga mala relation na artiste et comédien belete. Na biété to solo laté. Pour nga vivre non bien pour les artistes et comédien belé. Mingi tolanda bomoko Yamboka na ba info na bomoko Yamboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site kitoko bomoko Yamboka ilunga wetu mwana le pas internautes www bomoko Yamboka bomoko Yamboka www. Bonjour nga comme la c'est du bombo ma vraiment faux autrement dit elunga ba bébé na joueur na groupe Nouvelle Vague de Vie à Queen Mother Kilo ya Congo. Bon, nga la banda théâtre na ngai na 2007. Na 2007 nazara na nga mutu mobe ma hip hop, ma rap et na la vie na nga mo bobo manoka na pesi mbote. Yimtando ebisanga chaque fois to kuta na petit na nga faut jouer na groupe na ngai. Ah nga la ndobo yango na bimé nga c'est du bon de jouer ma boké. Vu qu'il y a nos forcés, et qu'on arrive jour mort au Koutana, lemba super, à Singabiyo, avec un décembre comme ça. Yo faut y un groupe nanga au sa théâtre. Mais ça bivé. Mais on a ce qu'on m'a demandé on a kokalanga ngote. A ben singa na répétition na répétition premier jour na répétition na journée na bana ba répétition wana. Non boulot nanga vraiment la minute j'ai souka. J'ai vraiment qu'il est bien. J'ai qu'il est vraiment qui toko. Alors ça m'a retouté. J'ai vraiment que nango kitoko balé malembe toko bara da toko mi da ko da rythme j'ai ça bien bon ngai vraiment artiste et comédien on a vraiment bien te ba belé basé belé au moni lelo théâtre lelo soto la ne ba réalité artiste belé ba bo magie ngala na kanda bato ba bo ma bagie au sentir que mutuma obwe musala muke mais malobe belé. Bah ça moi bah clan na bango ko beng sara bango na bango ba même footeur mais bah bango na le roi qui bah grave nga mal en relation na artiste et comédien belete bah na nga ba ta groupe au mali bana ma rien na sous ça bango te na tsara bango kate na biété to solo laté pe a convaincanga c'est du bombo maté convaincanga été donc na ba direction c'est du bon vraiment s'il te plaît autant nga ba ko mwana te c'est pas dit que non ni ma batakala. Nous avons battu contre bateau basala mabe. Ndeka na lo bat. Et bele to monde botanga ba comme moi là mais so taliban bo ma fort. Net comme motangelingana. De degré mal ba vitesse à musala mawa. Ngama na kin am na nimara mingi vraiment. Ara moko, am kolo. Am kolo, am moko, kolo papa vraiment. Rock bodo. Moni ba veana so jouer au sentir au kabamali. Atianga ba mali lo senti mengi non c'est un artiste et ça ka te kazaka na style moko et loro non yende vraiment so jouer au senti nga c'est du bon na ranzo to malili oh non le loro tende ni no eshenga kutinga shengai pe moni ba biso ba c'est du bon to ba tout monde to ngolo ba no belete pour nga vivre non bien pour les artistes et comédie belé nga la mati ba gère ba to fan nous les la moi c'est tinelanga boité à part non art je travaille quelque part na vivra bien. Les belés mon aba tchapé mbanga les belés comme ça comme on va gigoro ko fandaka ko bengara basi na poto tindelanga boy nanga vivra bien kutinga chenga la nga l'aise suka moni ba velo ba sese ba vraiment ba pesa no image ya musala to sala som to nga c'est di bon la boy to vie ça ici que na ndoki aza parmi pe ba to ba ça l'évolution ya musala to sala et on a ebisa yote e belé ba complexe ba nga c'est di bon na complexe nga la nini poto na lenga bangote
Mais nayebi respect kaka. Faut respecter mutu, faut respecter fan à cher. Mais ça me semble que un artiste comédien ngala mona vie mo boy ou tout moi ou tanga comme zate. À ça la succès à la kin artiste comédien mais mutu poto ya comme mukala na e ko les basi ko simele ba téléphone dis-moi la maramba boy. Ngala no ngane na boy. Tant baba ta poto ba ba Jenny le matin ba ya. Bon ya vraiment ba kutana c'est dit bon au lieu que tu somela ngane no sombela c'est comme ça. Pour garder toujours d'unité dans ngai. Dans até que non yo yenga la simbelo ba téléphone pour nabi que faut o 50 mois bière na suku kabela moi $10. Non, c'est pas ça. Yango mone belé ba ça succès mais ce sont pas des artistes. Té omoni na vie. Les arts non pour na art. Na vie non mutu fo ba elo ni no sala. Pe fo za maele. Na différent aux joie. Parce que toi de que théâtre et foot à son déning to kosi. Mais ne fils que monala. Tant que yo mutu ebi que non ebi on a objectif pour ça la fois ba na moins 10 francs. Il faut moins 5 francs écoute à la moi caisse. Moi 5 francs manda ku ndenge zalara. Mais belé ba vraiment monala que non ba pas bi ka na zonga na enfant na ndaka ba parents. Surtout biso na mibali. Ça me fait très mal au monde na mutu susu. Vie musu ma vie ça la combo. Na fan moave on benga le petit na ngai. Na obima ba herbe bo folo la chez biso ba okangela nga pale. Imagine-toi. Ça fait très mal. Mais biso tolingi ma au monde ba c'est bo ba mu pepa sika. Tolingi biloko wana te tolingi ke tango sala musala. Ba sentir que non, celui-ci c'est un artiste. Il se respecte dans ma bêtise. Yango ala vraiment makam. Ba difficultés est belé, au monde na ba bilo on to sala ming ezalaka ba effet perso. Ba force na biso moko okuta na tamu susu boluenda kuma bo tourner bo komi bo baboy bino bo tourner tamu susu cameraman na salle bino net ba zigzag ba difficultés est yango ala vraiment na ba moyen peu comme ça biso to sala ba niveau moko boy. Oui na la coupe jolie Yasmine na minute on a sukuna te na même pas Queen Mother Mama Via Kilo ya Congo na la nouvelle vague côté mona ba Dina côté ozo ba Gilo Star Dina l'impeccable donc suka te nga ko beba na ndia mabe ko beba na mabe omoni elo moto sanga bi to sala art réel wa vie na biso solo mingi na tongo na okende répétition na mutu na ngana ke musala siko ya te ke na placement bo na répétition bo na kutana ngamoko tam sous leader na chef boya 12h bo bani non te yoza yo mo baba to no bani non te obeti bongo pendant 2 ans na changement ya te c'est simple na moi na bato fona lukanzela na ngai la fois passée na ngai ko babokeli bongo na pe bambasu yango na biso ki mutema be nga c'est dibo dernièrement na to raté mbasu omoni monde o bato ba mitema mabe surtout na biso ba artiste et comédien mutu nga c'est dibo bwa kelanga mbasu pour gagner ni mais die bon et le côté et zoa ki nango c'est dibo raté na PC rambote ko lembate continuer à rak yo continuer quand la bambasu mais c'est dibo au percer c'est ça vraiment ouais et là on a vu ça batou premièrement d'abord bo excuser nga sona lobi mabe na za mutu na robe taper libaku mais ça que non vérité ndé na muté mais c'est nga faut bimisango c'est bon les labino fort kala mingi te bomo na da c'est dit bon ba film zo bimi belé bomo na ba lokuta mabe c'est dit bon la kati et na profiter pe na la pesa moi batu na ngo ba toujours na sima c'est dit bon la pesi Fatima raponda mbote na bosanité Priska Gombe je te salue Eldina Karimon Souka Jenny Lema la brésilienne donc yango la mutunyo ça la faut vraiment à contacter c'est dit bon au benga na piste 243 89 83 18 659 piste 243 89 83 18 659 soit au contacter na Facebook ou taper c'est dit bon Mboma je suis là donc Souka c'est dit bon la mpepa sika mko ba benga c'est dit bon Mboma moi vraiment faut beauté électrique et longa ma bébé lisa c'est rouge autrement dit lampada arme lourd makambo. Suivez ce Bomoko Yamboka 100% comédie 100% comédie avec Cédric Iliane 100% comédie avec votre humble servante Marcia Mouaka. Vous ne serez jamais déçus.
100% yango 100% comédie. Bolula Koseka avec votre humble servante Marcia Mwaka. Koseka na koseka ya boyezala te. Cédric Lian. Koseka na koseka boko mona ba comédie na bino tout 100% comédie. Yo muto lukaka koseka koseka za place mususu te. Vous allez rire comme jamais. Vous serez jamais déçus partout dans le monde entier. 100% comédie. Yabomoko Yamboka. À suivre.